na tchena mokili parce que ngande naza hauteur ya autorité nyonso eza na mokili. C'est-à-dire que boza na bato sengo botika badongole miso teri bagoigoi na mokonzi na bango baza ko préparer ba biloko nyonso bazoboye bazo rejeter en bloc. Ezali partage ya gâteau te ezali ke totiki matukuna oyo bazali na susi ya peuple na kolanda testament ya bapeti no atikaki le peuple d'abord yango tozali wana mpona koyebisa bango ke union sacré basala attention ezali partage ya gâteau te ezali ke peuple congolais oyo asufri pendant 32 ans ya mobutu 18 ans ya kabila ase retrouve na batukuwa na ye. Et bien voilà, bonjour, bonsoir, tout dépend de votre fidélité sur la seule chaîne du développement social de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore nombreux de vos postes télévisés très connectés, hyper branchés, en train de suivre votre nouveau numéro de cette grande émission Tosembola. Tosembola pour nabato solo na masolo ya bakolo, Tosembola idéologie ya bakongolais, Tosembola ndenge toyebisaki bino lelo tozabongo na aéroport international de Njili ezapona nini toye koyamba. Mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azali bongo président de la République démocratique du Congo lelo boye azali susu président ya Union africaine. Ndenga tolobaka koloba mingi mbanga pasi me bola na intégralité ya makambo ndenge salami tozalaki bongo na mwana mboka oyo azali bongo ministre ya finance ya ville province ya Kinshasa excellence Jean Ngoyi apesaki pe ba réaction na ye par rapport ya arrivée ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi lelo tozwaki susu intégralité ya mwana mboka fils mukoko na ba honorable ba cadre IDPS ba lobaki bozwa yango et on se retrouve juste après pour la continuité de notre numéro d'aujourd'hui. Découvrons ces images et on se retrouve juste après. Excellence, monsieur le président, monsieur le ministre, bonjour, Moté. Oui, Moté. Retour à président Fatih Zami, l'autre mobilisation ABG, la stratégie de la presse pour Boyambaye. En tout cas, pour Nabiso, c'est un grand événement parce que depuis 1967, au RDC est la présidence de l'Union africaine. Et maintenant, c'est une grande joie. Le col appelle Tozali na Union sacrée pour la nation. Ce n'est que normal, Toyamba, où Azali présent, Congolais, Nyonso, après Azali autorité morale et la plateforme Anabiso Union sacrée pour la nation. On a mobilisé un membre ABG pour na Koyamba, Tata Mokonzekolo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Avenir Union sacrée pour le monde. Bon, avenir Union sacrée est Zali Malamu pour na bolamba ba Congolais Nyonso. Parce que ma Nyonso, ma cantine, c'est Zali Wane Zali pour na bolamba ya Congo. Kotombola Congo. Kopé sa valeur na Congolais. Bon, Baimboka ezali participation ya mutinyoso. Tant bakonzi bazosala biso population tozoka pouiller pour que mboko kene malamu. Donc ezali kanti bato basangani kaka pona bokonzi koyela ki bokonzi te, mais ezali pona koyeba kokokisa o ezali makanti tata mokonzi ekola zana yango pona bolama wa Congolais nyonso. Message ni espoir ko pesa na Congolais bazolanda bino. Message espoir totika koloba kemboko ekobonga te. Tant tozolo bandengwana c'est comme si tozolo la mboka, maintenant makanti tata mokonzi ekola zali na yango tozana kondimete Congo et Kokende Liboso. Merci beaucoup. Ingeta Ezui neto mesana toujours ko ebisabino to kiti bongo na base ya ABG Alliance de bonne gouvernance de la République au état mo kangama pa mona mboka honorable Jonathan Belusuka lelo ministre. Lelo to kiti c'est quoi l'objectif de notre présence ici? Na lina na ba imboka ezali d'abord arrivé ya mwana mboka fédéral de la République démocratique du Congo na ndenge auti kokoma lisusu président ya Union africaine pardon. Na bango na bana mboka tozala bango tozobeta na bango kaka masolo ya Congo bako pesa biso ba impression na bango ba réaction na bango par rapport ya ba nouvelle fonction ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Esengo ya koyamba bana mboka tozala bango wa. Bonjour Pembo témoin na mboka. Bonjour journaliste. Tomito yeba d'abord ba impression na bino zandenge nini na ba nouvelle fonction ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Yambo merci beaucoup ngana zali ici ko Kazika. Nazali rapporteur, secrétaire rapporteur à Luc de Jeune la ville de Kinshasa. Tozali mobilisé nesika oyo
pona koyamba président Tshisekedi Fachi oyo akomi mokonzi ya Union africaine po lelo kozwa bokonzi ezali petete yango wana président lobaki ete tozala sima na ye po tosala union sacrée oyo président de la république azali ko prôner lelo yango nde la seule issue ya ko sauver le peuple congolais yango wana ABG étant que parti ya peuple et le baki tozala sima ya vision chef de l'état pour te soutenir pour te kende liboso. Merci beaucoup. Lelo boytoko loba ozopesa lelo chance nini na union sacrée. Union sacrée nena uto loba que c'est la seule issue, c'est-à-dire solution ya malonga pour le peuple congolais. Tozali ko pesa chance belle pourquoi parce que c'est une nouvelle vision, une nouvelle idée, une nouvelle concrétisation de la pensée positive ya bana mboka. C'est-à-dire union sacrée ezali solution oyo ko permettre biso lelo to kende liboso développement za na kati social za na kati infrastructure za na kati. Union sacrée c'est tout un tout pour la positivité du peuple congolais. Union sacrée est kende liboso parce que ba leader oyo ba gera kamboka maram bazana kati zolo kola mwana lokola Jonathan Bialosuka ministère oyo akambi pesa élevage oyo etali kolongola peuple congolais na sous alimentation, c'est l'une des visions de l'union sacrée donc nous allons couper sa chance belé. Merci beaucoup. Et bien voilà Masole zoko basé continuer tozo bona aéroport international de Njili kuna toyo notala arrivé à moi na mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na ndenge bozo intégralité ya kei ya makambo ndenge oleka mais pour le moment toi on a siège ya ABG parti cher ya moi na mboka Jonathan Bialusuka biso na bino Masole si la raté tozo koba tout seko koba eyokani bonjour Bembote Mbote na bino ba journaliste chance nini européenne na union sacrée. Union sacrée azana chance nyonso parce que azo mérité appui ya batu nyonso. Union sacrée ko toucher oyo peuple abandaki kozela. Tozalaki kala na batu ya ba oya boye mais siko to yeko comprendre que personne n'est au-dessus de la loi. Oyo union sacrée azo sala ezo toucher pena mitema na biso. Donc makambo autorité morale ekufi. L'autorité morale bakoki kozala te parce que c'est le peuple qui prime. Le logo est mon amboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, le loi commis au Konzi Mounene et Africa. Impression na vu les années par rapport à nouvelle fonction de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Topesi na nous félicitations aza penza tozane sengo makasi pona nyonso ekomelie. Bache pamba te parce que batali makanzo ya zanango ezali makanzo ekoyiko bongisa mokili mobimba. Nango batali penza vision ya zanango et toucher pe bakonzi ya likolo nde ba yeko pesa émission po akamba kaka Congo na biso te kasi akamba Afrique mobimba pe ba président africain nyonso balanda kaka nzela oya zo tracé. Otombeli quand même moi ba chance par rapport à nous. Vraiment il a toutes nos félicitations azana ba chance nyonso ba mama BG ba papa BG bana BGP jeunesse nyonso ABG toza simana epo vision pe autorité morale ya ABG excellent Jonathan Wata eza kaka ndenge moko na makanisa mokonza mboka na biso vraiment merci mingi pona ye manda malam totondio matondo mingi mwana mboka ngai pe na tondi bino lokola bonne gouvernance ABG na mokuse ndenge bombesana kobenga le lobo jeunesse ya Congo jeunesse congolaise boko pesa ngo message nini ya espoir na ba congolais bazolanda bino siko pour la jeunesse congolaise toujours pesa bango message en tout cas bazala adhérer na union au président asal de la république parce que union o esangisi biso nyonso mabota nyonso bao balinga batenga bakende boye na boye mais président Tshilombo Félix o azali mwana biso moko bakila ba congolais azui autorité wana ko sangisa biso nyonso to landa ye yango wana pe bomoni ke ba président ba pays africain nyonso parce que ba moni déjà que elana ye o azoke nango eza bien parce que ezaki mabe balinga ba choisir été parce que bazala ba o bazala plus âgé par rapport na ye ba poni bango te mais so ba poni Félix Tshilombo Tshisekedi parce que ba moni que en tout cas ça très dynamique ça très efficace biso pe na ABG toza derrière ye tozo landa ye avec forte Hollande to accompagner tina suka ya ba makamune no azo sala totondio matondo mingi. Merci beaucoup napesi merci mingi mbote mingi na son excellence Jango Mvunzi na autorité morale Jonathan Wata Bialusuka bazapamba na ba ono ba député biso parti na jeunesse na biso ABG merci beaucoup.
Armand Ifukweto, bonjour Pembote. Bonjour Ndeko. Le lobo est arrivé à mon endroit Félix Antoine Tshisekedi. Ça a déjà nouvelle fonction à niveau il y a Addis Abeba président il y a l'Union africaine. L'impression n'a bien par rapport il y a la nouvelle fonction à Ben impression il y a moi na Congo surtout et moi na Afrique. Ezali impression il y a esengopé à honneur parce que Kolanda ne fils que discours oyo mwana mboka mokonzi ya Congo Antoine Félix Tshisekedi apesi et kundoli vraiment espoir ya bafricain yango na kozonga na eboye Kinshasa mobimba Congo mobimba tozali mobiliser particulièrement le parti Alliance pour la bonne gouvernance ABG oya ministre à pêche et élevage Jonathan Belosuka Wata de se mobiliser tous ensemble pour la Koyamba, le président de la République. Chance ni nous opère na union sacrée mon amboka. Chance nous opère na union sacrée. Ezali Elikia, Ezali espoir. Yaba Congolais au bazaki kozela. Peuple congolais azaki na posa makasi et si kawe sengla ka se retrouver. Lokola union sacrée yé. Et sangisi bana Congo nyonso basangisi makanisi poto basala musala ba Congolais ba se retrouver. Le lobo e bayi Congo bana Congo mani ba s'attendre na nini na ba calcul nyonso union sacrée. Bana Congo ba s'attendre na kopangusama ya pinjoli na bango. Kolela na bango à travers union sacrée eux ba ko se retrouver. Gratuité et enseignement déjà tomoni tozozela ba étape mususu oyo peuple alingaka pona social na ye ekokisama à travers l'union sacrée. Bino ba stratégie ni botie na place na niveau ya ABG pour bimisa jeunesse ya ABG na kati ya crise. Ba stratégie ya Alliance pour la bonne gouvernance topé ABG na mukuse ba stratégie tozali na yango c'est d'abord politique tozali na yango ya à proximité. Ya kokutana na base ya kosololaka na ba génération non surtout pour être jeunesse o ezali espoir ya lobby ya Congo oyo et se retrouver à travers l'union sacrée. Message ni espoir okopesa na bayi Congo. Message d'espoir ezali que biso banso ba congolais nyonso tozala na sima ya mokonzi ya mboka po ete tocha eloboko makanisi oyo aza nango biso nyonso tosimbani nde ekokokisama. Totondio matondo mingi mwana mboka. Biso pe totondio ndeko. Réellement, Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, laissez-moi vous dire, Tosembola reste de mer, le socle d'une actualité sérieuse de l'univers. Selon votre demande, aujourd'hui la grande équipe de votre émission de proximité Tosembola est descendue bel et bien à l'aéroport international de Njili. C'est quoi la présence de notre objectif, l'objectif de notre présence ici? Sikato Sabino Kenon, Toyeko Yamabongo Mwanamboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Azali Bongo, le président de la République démocratique du Congo, oh, il a commis les sous les rois d'Afrique. Mais Nazanga Mokote, Nazana Mwanamboka, le Sifek, dans Mwana ya papa Etienne Yenani, ye fils Mukoko, Naye Tozobeta Kaka Masolo Yamboka, Esengo Yambaye. Bonjour Pembote, Mwanamboka, fils Mukoko. Mbote, le grand journaliste Samuel. On est d'abord santé à Congo. Santé, ça très bien, par la grâce de Dieu. Santé P a eu des pèses parties. Elle est partie du peuple, et ça très bien. Partie du président de l'Union africaine, et ça très bien. Mwanamboka, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de l'Union africaine. Tu as un sentiment, une réaction, une impression par rapport à la fonction de Yassi. Ouais, président a commis au Babengi, président de l'Union africaine, c'est-à-dire a commis président de l'Union africaine, et ça c'est Makasi. Dans la ville, Lazare n'existe pas. Donc, Bao Babenga qui est patin. Ouais, patin. Balo Balisu Soki, Africain Nyonso, Bakondima, et Lilingi Apamba, Zoba a dirigé Bango. C'est-à-dire Bangonde Basa Bazoba. Président Aza Mystique. Anini Mwanamboka. Leur président retira la signature na Genève. Leur ayaka mboule betaka.
pendant campagne électorale à président Mboule Betaka, pendant programmation il y a des résultats Mboule Betaka, jour élection Mboule Betaki, jour président Azwagi Maramouya Union africaine Mboule Beta pendant inertinever Mboule Laksaganini Mboule Laksaga balobi bénédiction Fati Azao babengi bénédiction pour l'Afrique. Papa Naya Banda komi benga baoba d'Afrique. Lelo Fati président de l'Union africaine. Yangonde tozo yebisanga batuke. Le président a maintenant une mission. Yakozongi sa valeur d'Afrique. À ça l'obaki on attribue dans les Nations Unies que l'Afrique c'est une zone minimisée. On a conseil de sécurité et à la représenter dans Moutoumoko. C'est-à-dire le président cheval de bataille et à la représentativité d'Afrique au niveau du Conseil des Nations. Président Naminito a une mission, il y a Kimia en Libye, lutte contre le terrorisme. Kimia en Mali. Avec le président Félix Tshisekedi, histoire de coup d'État et Ndoto. Il n'y aura plus de coup d'État en Afrique parce que lui c'est un démocrate. Donc, comme président de l'Union africaine pour Nabiso, ils ont trop. L'avantage de Rosala Ebele, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc c'est ce que moi je peux encore dire à cet instant. Le lobo et masolo ya Union sacrée. Ozo pesango chance. Ouais, nazo pesango chance. Mais tant que gardien du temple de la démocratie, l'élève dispense Seigneur de la rite Tshisekedi du Nouveau Testament. Nazolo banabatu tout bazoya na Union sacrée. Baye Union sacrée est pour servir le peuple. Batuto bazoya na Union sacrée. Batika babitid na bango ya ba famille na bango soko utaki na ferme Kingakati. Tika babitid ya Kingakati. Comment habiter y a le peuple d'abord. Union sacrée est blanchissement. C'est-à-dire au Yibaka, au Bomara Batu, au bombarda avionnette Tambwe Mwamba, au Yena Union sacrée, au Komimo Santu. Ça moi je dis non et non et non. Bato bagoya na ba comportement na bango ya mabe. Ya ba famille politique na bango na kati ya Union sacrée. Bakokuta nanga les gardiens du temple la démocratie. Pena ko diminuer bango lokola mungwa na nzungu wa madesu. Le problème est que na minute tozoloba toyambi batu tout baye na Union sacrée na motema ko fongwa mabasa ela na peuple congolais. Le peuple a beaucoup souffert pendant le régime où il y a AFDEL PPRD. Na Union sacrée, nous avons que 2 ans pour 2023 année électorale. On doit travailler pour donner la paix et du pain. Yangonde ba député il faut baye que mission ya gouvernement ya Union sacrée. Et ça nous social à Congolais, le ventre affamé na point d'oreille. Congolais il faut libumwe vimba pour appeler sa fatigue deuxième mandat. Pe lisusu oyo balobi na est qui m'a fait quota, c'est ça. Système le loboy gérance de dozala qui autorité morale a dit ceci, autorité morale à lobby boy. Est-ce que vous avez que nous makambo na complètement sili na niveau de gouvernement oyo to banda sika oyo. D'abord makambo autorité morale ya onde sali gelelo bajani mabunda. Donc même point d'égalité donc Uguba mama bi pupula baleki Nicolas ba makambu wana makambo autorité morale. L'autorité morale c'est d'abord le peuple congolais. Quand on est député ou sénateur, ce n'est pas l'autorité morale nda oya opeso ba voix. Ce sont les peuples congolais. Yangonde nazo ebisa na ba député na ba sénateur. Première mission na bino bozana ngo kuna ezaya kolongola ba loi de protection ba tiela Kabila wana. Que ce soit Kabila kosimbate, oncle Kabila kosimbate, taba Kabila kosimbate. Kabila des salaires, ya président vie et sénateur à vie. Biloko wana tout il faut quoi isa yango. Potoza na majorité. Il faut voter ba mesure net permettre na ba congolais ya libanda ba ko vivre à l'aise, c'est-à-dire douane na biso le kamakasi ba congolais baza na opportunité ya sala awa na mboka mais yoka douane échelon douane trop cher le pays au douane eleki makasi boki disabiloko apoto en étape à crise. Donc gouvernement Union sacrée et ça gouvernement d'abord o babengi train de vie na bango nyonso nga nazoloba il faut bakiti sango
C'est-à-dire il faut qu'il dise que le ministre a un salaire, il y a 400 Congolais fonctionnaires. Biloko wana biso Tshisekedi le père alobaki na biso te. Yangonde, il faut savoir servir d'abord le peuple parce que c'est le peuple qui est au-dessus de tout. Le lobo espoir ni Europe c'est la jeunesse congolaise parce que comme on a no lenge o bundi bitumba o bandakala le lobo espoir jeunesse congolaise et s'attendre na nini. Message on appelle sa jeunesse congolaise tant que oh babengi l'un des jeunes turcs donc oh babengi juriste Malema de la République démocratique du Congo. La jeunesse congolaise ne doit pas se considérer comme une salle d'attente. La jeunesse congolaise ne doit pas aimer le slogan qu'on dit la jeunesse c'est l'avenir de demain. Non! La jeunesse doit être en action. L'avenir d'aujourd'hui. Lélo, en action. Lélo! Demain appartient à l'éternel, la jeunesse l'avenir de demain. Même en France. Eh bien voilà mesdames et messieurs, fils Mukoko, déjà Koloba, il est là toujours pour défendre la couleur de la jeunesse congolaise. Mais petit à petit, presque complètement Lelo Boye, Fachazoya, président de la République démocratique du Congo, président de l'Union africaine, Damoni Boza, on a uni comme sensibilisé comme un seul homme pour accueillir. Il y a une priorité pour l'Afrique. Priorité pour l'Afrique. Pour l'Afrique, c'est d'abord lutte contre le terrorisme. Qui vient en Libye, qui vient en Mali, qui vient en Est à Congo. Donc priorité à président Zana Yangwana. Mais Makambu pour le Congo, on a 4 gouvernements et union sacrée. Et ça social, qui vient en Est. Qui vient en Est. Il va déboulonner. Ba groupe armé nyonso Kabila, ba groupe ya business nyonso Kabila tika ina Est. Donc so to landi on na limemia nyonso to ba désordre na Est. C'est comme nango Kabila. Comme nango, prénom nango, poste nango eza Kabila. Kabila créa plus de 380 groupes armés. Ba groupe armé ana ezalaka ya business ya coltan. Ya ba minerai. Ba pire petit nae. Oh, il y a pesa minduki. Na idée que basa il a que coppa coltan. Pour bannir quoi kwana. Qu'est-ce que va proposer nini na chef de l'État? Nazo proposer na chef de l'État à appliquer mesures na yo aloba que de installer na Est. Base na Est. Akende Oya lingi azala ministre toke Est. Chef de l'État va que vendre na Est. Ayo kanatongo ke bakata mutu machete soka yokango ego pesa feeling mususu ake na mona loko salate elo ni tomona ya troba ake go vanda na Est appliquer yango appliquer message na ya campagne yangone nazoloba batu bazala na remercier chef de l'État ndenga nommé o babengi Nyembo donc Guilain Nyembo directeur de cabinet, c'est un homme intellectuel. Oyo, akosala musala pe, pour la kosungaye. Donc c'est ça on a la koloba. Na minute ndenge makambu ona otuningai. Moi Lilo Basuka, poto silsi déjà. Lilo Basuka nazo lingana yebisa na batutu. Oh ba polémikaki pour na passeport nanga de service. Bomonanga depuis bu jeunesse nanga bosi bomonanga na sala na société moko. Na sala kaka po na bino peuple. Na buka na ba minuka po na bino peuple. Na zana libende na loboko kaka po na bino peuple. Bakanga kanga kaka po na moyibi te mais kaka po na bino peuple. Est-ce que na zana service na bino te? Donc il faut na passeport de service, il faut na zala na bureau mo climatisé na komaka. Makambo passeport de service ana na zana service na bino. Na kendaki Cameroun pour la soutenir. Équipe ya IDP cité, mais équipe nationale. C'est-à-dire na kendaki na service ya peuple congolais. Bato bazolinga ba polémique wana na moni il faut bozongela batik bo comprendre que c'est que les passeports de service dans na zwa kango na cadre pour na kendaki mission pour la République. Donc le problème est ali batu baye bake nga nazaka na IDPS na minute oyo ngana bandai kobo ya coalition baninga msu bandimaki mais mokonzi pa yo kobo ya coalition biso nyonso pe toboyi
ça ne sert à rien de continuer dans le conflit. Tout ça, la unité à parti, tout se consolider pour te préparer au mandat ya mokonzi mboka. Ngaki pe to clôture vraiment liso na moi mutu na moye par rapport parce que tout le monde qui tant président lancé qui m'a rendu consultation ayamba qui honorable Jean-Marc Kabound tant abima qui après masolo na lobaki dans ce pays il y aura plus la coalition ni la cohabitation. En réalité il y a ngonde tozo ko vivre ngo lelo. Quelque part au monde que non moi maloba na ko kisami quand même. Maloba na batu collaboration na bino na ina c'est sobosoigné. Na ba honorable Jean-Marc Kabound. Nazala na problème na été le premier alende tozalaki nena moi ba divergence. Kabound d'abord je félicite Mikolo na comme benge aller-retour. Nazo féliciter na ndenge ba bimisi vice-président. Donc Mikolo comme on est commis aller-retour. Singa famille benda na mekata na te. Ata boyelinga $1 million na boma Kabound na kozwango na nko. Soki na bomi Kabound Tshisekedi abando bimelanga na butu chaque jour akobomanga. Entre biso tokobo, les loups entre eux ne se mangent pas. Et alors il va discuter à famille. Na minute et c'est Sili donc mon pour na PC ba fait. Voilà, pour les lots aussi ici, je crois que non, il était clair comme une eau claire dans un verre clair, c'était votre serviteur fils Moukoko qui ba réaction par rapport à arrivé à chef de l'État, to betine masolo il y a union sacrée peut to betine par rapport il y a venir, il y a peuple congolais bozala toujours patient. Kalamingité papa qui n'a pas l'ambulance biloko azoya déjà naebi que non kalamingité biloko sebeli bokolia ngonenge longo bani soki mwana na nzamba zongi le lote tokutani na bino mbala sima. D'ici là portez-vous bien, que Dieu bénisse la RDC et tous les pays d'Afrique. Nous continuons quoi. Check, il n'y a pas de microbes. Mon Mboka, bonjour Bembote. Bonjour papa. Présence nabino d'abord à un aéroport présence nabiso à un aéroport ezapona koyamba mokonzi nabiso ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bon déplacement ya utaki osala kokende na libanda ya mboka pona kosala remise et reprise ya bokonzi bauti opesa ya Union africaine yango retour na eza lelo toye poto ya mbaye. Mon amboka ndengo zomone la ba makambo ngo président de la République démocratique du Congo yo ana komi le président ya Afrique Mobimba. Le loboye ce que le priorité pour na yeko za la nini pour Afrique d'abord. Bon, pour na biso ba congolais tout le monde que mokonzi na biso priorité na e. Pour Afrique Mobimba. Afrique Mobimba priorité et sengeli abandana Libye. Après Libye, à Éthiopie. Après Éthiopie, voilà sur le plan sécuritaire. Voilà sécuritaire. Après là, à Gogo revenir na Congo pour la province na biso ya Est. Oh, ils ont la kati, ya Kimiate, tout temps, bazola la pongite, ko matako kitana mikuma na mutu, ko bungi sabana. Bitumba tongo pourquoi yango wana tozana eposa po aza na biso elongo kuna. C'est que j'espère que vous soutenir Union Sacrée pour la nation. Oui, nous soutenir Union Sacrée pour la nation. Ba Congolais bacha espoir na Union Sacrée pour les nations parce que yé moko mokonzi mboka fondateur créateur Union Sacrée, selon vision nae, il faut biso à peuple congolais, to soutenir au 100%. C'est pour ton Dieu maton domingue mon amour. Merci. Mon amour Yakobak César Lisusu. Ngai na bengami na kombo ya Ndeko John, vice-président ya ASBL Omoniawa, et ASBL FFB, la force de Fachi c'est la base. C'est-à-dire makasi ya mokonzi na biso ezali base na ye. Na yango tozali une association ezana kati ya IDPS ou dépendre na département de Ligue des jeunes ya IDPS na base ndengo lobi ya kobakisa ezaki tozosenga peuple congolais to lobi na likambu ya le président ya chef de l'état na niveau ya Union africaine yo impression na ezandenge te biso tozaka kana sengo voilà. Présidence ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na niveau ya Union africaine ba impression na bino ezandenge ezali ka satisfaction tozali batu ya yesengo makasi parce que
aza fruit aza notre compagnon d'élite Félix Tshisekedi, un combattant de l'IDPS. Soto moni lelo oyo IDPS moko ya mwana ya IDPS a dirigé Afrique mobimba. Eza esengo makasi. Poto moni ke elite na biso ezali ko bota mbuma. Le rabimi président babandi ko solliciter par-ci par-là. To moni élévation wana ndenge ezokende. Po bayeba ki place ya outi. Il n'est pas n'importe qui. Auti na parti moko historique. Oyo mukili mobimba bayebi ke no liti ya malamu ebanda na kati ya IDPS na kati ya Congo. Lokola moko ya IDPS a komi président de la République, diplomatie betami, omoni président na biso élévation na zokende. C'est-à-dire tozane sengo makash en tant que combattant de l'IDPS na peuple congolais en général. Mwana mboka, toyebaki na mboko ezali likambo ya autorité morale à lobi boye. Autorité morale to sala boye. Le loboye est-ce que likambo ya autorité morale est vraiment kofi complètement na Congo? Bon, oyebi makamba autorité morale ezalaki likambo moko mad inikinga kati. C'est-à-dire le solo à autorité morale les a les sous-soutés. Même les solo à PPRD les a les sous-soutés. Pour votre information, c'est PPRD c'est Koufi. Parce que les tokota qui na pouvoir, badongolimis balobaki, IDPS bakomela endenge bamelaka palu, nde bamelaka ba parti mususu. Mais subitement bamoni IDPS a fongoli libumu a mérité tous les partis na RDC. Mais tomela ngote lokola tolingi comme parti état. Elingi et comme moment où il faut tout instaurer la vraie démocratie. Oh, bisoba na FFB to bengaka la vraie Tshisekedocratie. C'est-à-dire qui est la vraie démocratie. Oh, peuple a kosepela nan kitayamboka na ye. C'est-à-dire to sangisi parti nyonso. Félix Tshisekedi ndenga sangisi batu nyonso wana. Ezali peuple na koboma tribalisme. Boko remarquer que na aéroport tozana batu palu, bayeko yamba le président de la République. Le loto kolobate ko baza batu ya boyo biso nyonso. Tous les 4 langues nationales tozo se retrouver simaya président de la République. So moni pe na sima boyozo mona 4 bras. 4 bras wana zola 4 langues nationales. 4 langues nationales, nyonso to sangani ini comme un seul homme derrière le chef de l'État pour atteindre l'objectif na ye. C'est-à-dire lelo oyo union sacrée nazo senga na peuple congolais partout dans le monde, na diaspora na ba village. Boyeba bien que bozaka ko luka mwana mboka. Azala au sommet de l'État parce que notre pays était envahi par des envahisseurs. Bah se transforma qui bazwa qui ba kombo ya bakabongo Moussa Untumba par-ci par-là po bakota mais bazaki surpris diplomatie ya IDPS to beti Jeki Zengi. Oh c'est mon partenaire zala wana non ni mon partenaire mais là to beti kaka bou li solo autorité morale autorité mo tout la mwisi azazaki vana na mboka bana Congo bana poto bozona biso partout na Canada, États-Unis d'Amérique, France, Belgique, na Kinshasa pe na Congo toza bongo na aéroport international de Njili to eko nini to eko ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Oh lelo azali président d'Afrique bozoyo kaba imboka nde bazobeta masolo mais lelo boy mwana mboka motuna mususu ebunga inga na ngina tuna bino lelo to koloba boye to mwana mboka pronaki mingi sur mambo état de droit lelo to état de droit ngo slogan to réalité. État de droit, to komi ko sentir solo ya état de droit. État de droit d'abord ezanini. Ezali respect ya ba texte. Na respect ya justice na biso. To komi ko mona ba magistrat, ba komi ko sala makambo ezo uta na mituna bango ndenge batanga na classe. À l'époque ezalaki ka magistrat zo ba instruction à dossier, coup de téléphone. Oko samba te direct na prison. Pour votre information, Tifacha a eu pouvoir nous les combattants de plus de 683 na prison. Na boloko o bazaki na ba prison. Makambo yo zali kolobeza solo mona mboka. Na lobito zalaki ebele lero zokoma bakangi bino bokomi boye ezaka bayoki identité na papa mbala moko sambité assistance avocat zate mbala moko prison. Mais lelo mutu bazo zoye bazo sambisa ye azoluka avocat na ya sambi na ndenge sengeli akei. Lelo boza komona ke banda bokonze banda Kabila batikala okanga te DG moko. Lelo bozo mona ba DG awa toko makambu yake no ngana za mwana ya général. O ngana za mwana premier ministre. Ngana za mwana député toyebi yango te. Awa ekomi kaka mibeko. So za mwana député respecter mibeko. So za leki ya général respecter mibeko. Soki otie mutu na général okosoka na général na bakangi bino boke prison. C'est-à-dire tozo vanta mibeko même biso nazo pesa message na ba combattant IDPS ba se rappeler bien na maloba ya le grand likokolo le grand patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba aloba boye les jours où l'état de droit sera instauré en RDC même vous les combattants de l'IDPS vous serez arrêtés boye ko la mibeko
boye ba ko respecter ba limite na yo ba ke limite na ngeza awa kokota na limite ya muninga kokota na ngambo ya muninga te po ote o se retrouver o lo ba ke no Félix Tshisekedi aza président ya IDPS awuti na IDPS bakangi ngai non tozo sa tokozala égal. C'est-à-dire, devant la loi, nous sommes égaux. Nous allons combattre l'IDPS, nous allons de l'opposition, nous allons PPRD, Toto Samibeko, parce que la justice élève une nation. Il y a un président Félix, qui s'est mixé sur la justice. Même ceux qui ont dit il y a un magistrat, base à l'indépendance, base, socle, il y a démocratie, état de Mibeko, Toto Samibeko. Makambo le plus fort les alliés bomoni batambo mwamba bomoni batunyo so bazaki wana bajanini mabunda o pepe ilunkamba bangonyo so bakwei na dictature te ba balongole na minduki te mibeko ne ba to utiliser mibeko lelo ba se retrouver au périmètre cellulaire c'est-à-dire na mito so benge so bazana nyongono senga ere yango yebiseke tambo mwamba na yebike to yebani mais pesa balari nanga poza susu te polo bina lobi kuna dossier ezali pe po yebike ndeza boye ba musu bazo banga kuna. Mais tous les la fonction de justice est hollande là. Mais na lobby que union sacrée pe ezali place ya ko se réfugier te. Oye boyo kanisi lokola toye na président Félix Tshisekedi bako kanga biso te. Rien kokosa na liboma te caméra azaki na présidence directeur ya cabinet. Azawa na boloko. Même yo za na union sacrée. Soki justice esengi yo tokosala mukamate. Bakei oke ko samba. Rapport mapping. Lere bako fansa justice awa spécial awa. Yeba ke soko zana dossier ngonga ngo yango. Le kana RT sobi ngai na rapport wana na zana dossier boye ba man nanga yango yo moko peut-être webi ke il faut avouer ta moitié pardonner. Yo moko banda ko avouer déjà. Po tozo vancha mibeko oke no. Guerre ya este. Bazo boma batu chaque jour. Guerre wana po esila. Il faut bakangana no bato ba kometa ba crime ya kala. Yo yebi bango boyi bato wana. Nayebi ke bon nayebi tambo mwamba. Abeta vio ba militaire ya ba civil. Bazaka na RCD. Ba beta ka avion mobimba ba civil ba innocent. Ba beta bango missile. Albe otezaki ba rebelle. Ba boyebi la fois passée na 2016 ba benga na Belgique ba entendre ye. Azongi ba biloko la zaki na ba immunité. Ndo boyoka ki ba magistrat ba lobi dossier ba immunité yo ezo pekisa biso poto kanga ba dossier moko makasi po ba tewele baza couvert na ba immunité. Sikoyo biso to senga ka ba magistrat na biso na ba député ba lingi mibeko evana ba saisir cour constitutionnelle ba interpréter problème ya immunité wana balobaka en cas d'assassinat en cas de détournement pas d'immunité boko mona mboko kotika la vide nazo bisa bino bato bakonaje wana nazo se rappeler na maloba ya 520 giga jama kabunda 520 giga alobaka après Masolo na ina chef de l'état président de la République na consultation pour remettre au chité mon mboka alobaki dans ce pays il y aura plus la cohabitation ni la coalition il y a un tozo vivre en lelo to lobaki non est-ce que quelque part maloba lobaki ko kisami mon mboka. Bon, oui, l'actuel président de la République et de l'IDPS, Jean-Marc Kabunda est le président AI de l'IDPS, c'est-à-dire entre Bangona président Bazana Boyokani. Parce que ce Bazana Boyokani était tout comme Mamboka bien. Parce que ce même ministre, Bakonso Bazakuna la présidence pour les Gakuna, il faut Jean-Marc Kassa le document à présenter le président de la République à nommer. C'est-à-dire hier Azaki Nakata Nzungu, c'est un acteur Azaki Pambou. Bokanga bien Jean-Marc Azaki Pambou Félix abwaka na parlement azana ndobo pambo babaka na ndobo wana oya kolia ye mbalamo wakangami lere ba meka ke pa FCC balongola ye ayebisi bango boy je quitte cette poste tête haute et puis ayebisi Janine Mabunda madame so na longo na poste oyo na hotel Misamoyi depuis mukolo longo na parlement mo etelema makambo ebaluka c'est-à-dire na IDPS tozana ba prophète basé belé tina ba parlement boy tozaki na un grand prophète de la politique congolaise c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est-à-dire Jean-Marc Kabunda baza pe ba petit prophète o bazolanda Etienne Tshisekedi. Soko yebiso lukambu ko boya ngona nupamba te kende kota benga ba sage mboka mobimba. Bo étudier maloba Jean-Marc ateza deux phrases. Parce que Tshisekedi azaka kozwaka big na papier, akomi na papier. Bakabila futi ba vieux mokili mobimba po longola ba écrire za likolo ya papier wana. C'est-à-dire ke bana IDPS tozaba tutokoli ata mutu moko ya IDPS mwana moko ya IDPS ayibi kokoma kombo na ite mais so na politique kozonga so na nzela parce que tokola na école ya Tshisekedi o tozozwa to bimbenga ba docteur na institut de Tshisekedologie pour le savoir c'est-à-dire tozana connaissance en politique même yo za ba licence na yo komeka na IDPS te chance ni zo pesa na union sacrée mona mboka to sacré en tout cas na lobby kaka ke non ndenge mokonzi ya mboka babenga ngo union sacrée et sans tout. C'est-à-dire ndeza wana ato yaki ozana ba mbindo na yo yebaka le fond ndimi o sala la peuple ndenge akoblanchir yo nde akoloba botika la biso mutu wana peuple a décidé parce que oyebi ke état de droit pe ba reconnaître la souveraineté ya peuple azali kolo siko so ba sali bien ne ba kozwa accès
privilège ya ba voter bango na élection ko ya pour na bina numbula élection ça le matin na ebité so na bosani date na ebité mais yeba bien que union sacrée nde basangani tout autour na UDPS na ba rebelle na ba to toza ko mona ba démon to sangani to komi bloc moko likolo na bango mona UDPS c'est-à-dire na ndimi to kende bien président Félix a relevé ba défi nyonso o ba préparaki FCC oyo ex-FCC parce que FCC existait les sociétés parce que pesaki pe plateforme électorale exacte to benga onka tala tika la combo mais FCC la muka nyonso Félix Asamela ki on a libomu exact société to komi na union sacrée mais nazo banga pe mazonga pe na sima Tshisekedi le père le grand prophète alobe je crains que mon parti devienne parti état mais ndeko banga na zanango ingeta Ezu pour na lelo masolo na biso na bana mboka esili mais miko na biso zotambola parce que to lobaki lelo ti mokonza mboka kokita to kozala na bino poto pesa bino bana bozala na biso de partout bozo intégralité ya masolo nyoso tout lelo boye na ba etando ikena bino bola na biso déjà na Wamsa télévision Safety télévision pourquoi pas na Kleboa télévision pour na bato bana poto Belgique Angola Suisse Allemagne donc lelo bozo intégralité ya masolo na biso lelo mona mboka poto kabwana libo liloba sokezanini bon liloba soka na kozala nango na bolinga mokonzi azawana to soutenir ye to ebike tozu pouvoir oyo toza déjà na 2 ans biso ba combattant tozu misala te toza na misala te elingi ko lobake misala ngo ezalaki baboyi ko pesa biso te boyebaki eloko ezalaki blocage ezalaki ke misale mona na te ba combattant ba tombokela président na bango poto banda ko secouer na ba match mais ils ont compris que tozalaki te yala toyeba kal tango parce que toza na deux bases nous avons la base inconscient na une base consciente. Si nous sommes une base consciente, on va comprendre que les blocage pour biso to mbokela bakonza parti, mo bakonza mboka pour troubler côte. Mais patience bozui, je félicite tous les Congolais, tous les combattants bazaki patience. Kaka nde mokonza mboka lobaki ki salome banda. Premier ministre azobima, bazobimisa boko mona makambo. Boko mona na espace ya une année. Beaucoup de changement pour comprendre que blocage ezalaki bandoki wana ba des mois blocage ba des mois de suivi des mots nyonso bino boyebi ezalaki batuwana mais nde bakimi to bengani bango na kombo na Yesu bakimi pamba te mokonza mboka zi mboka tena maboko ya Nzambe alobi Nzambe kita nga Félix na kokoka te kita okoma roi du Congo bozo maloba na pamba te yende muto azako telemela RDC na monde spirituel anji na yenda azako batela RDC maloba na yeza na mutu ya mingi liboso Nzambe parce que Bible lobi bo respecter bo konjo na tchena mukili parce que ngande naza hauteur ya autorité nyonso ezala mukili c'est-à-dire que boza la bato sengo botika badongole miso tebi bagoigoi na mokonzi na bango bazako préparer ba biloko nyonso bazoboye bazo rejeter en bloc oyo babenga ka soki majiji ba benge soki egle na biso egle ya wapi mais ndeko na biso moko ya biso ke bayibaki lisu na ye moko aza egle lisu moko atala mopanzi boy siko malgré aza egle mais lisu moko mo atala tout droit ezate bino bolanda bango te bolanda mokonzi mboka to soutenir ye sima to ko condamner ye to ebike bilan ezaka 5 ans mais na ndimi tito koma na mukolo bakosala élection Félix akobima na 98% parce que makambo ya kosala boko misabadale nde minene po nazo bisa bino vérité boko misabadale na bino ya baweseza la minene boko lemba loso boko lemba masango je dis je vous remercie. Eh bien voilà, merci beaucoup, tozo continuer. Mwana mboka Maman, bonjour ma présence na bino d'abord. Nathalie na des casquettes, Nathalie présidente du Parlement de Bukasa e-commerce, Nathalie na ONG, où ils ont soutenu ma femme en lokola toye awa toko soutenu mokonzi ya mboka Fati Beton Aigle oyo aza na susi ya bakongolais oyo azali komérite esika wana papa oyo azali mpona biso toye kosoutenir ye na nomination na ye ya Union africaine toye koyamba ye po toyebisiki Fati oza elongo na yo poto réflexionner Congo obongisa bakongolais na social na bango mingi yo toyeluka social yango toye koyamba ye poto nakiseki antuka toza na soutien na ye biso peuple congolais na baparlementaire eleju ya UDPS toza na soutien na ye antuka yango lelo Félix Tshisekedi président de la République président ya nde outi koloba bongo azali initiateur ya union sacrée
Ok, message dans le gouvernement et l'union sacrée. L'union sacrée est allée au peuple à se retrouver, l'union sacrée est allée partager à gâteau. Ils allaient partager à gâteau, ils allaient que Tindi Matukuna, oh, Bazali na souci à peuple. Na Kolanda Testament, ma petite notice que le peuple d'abord. Yango, Tozali, wana pour nous koyebi sabango que l'union sacrée, ma salle attention, ils allaient partager à gâteau, ils allaient que le peuple congolais, oh, a souffert pendant 32 ans à Mobutu, 18 ans à Kabila, a se retrouver dans ma Tukwana. Pourquoi? Parce que Congo, ils ont la richesse, et les Congolais va se retrouver à terre. Yango, Tolobi, Toboyi, Congo, ils n'ont pas Batumogo, oh, Bakangi, Tendu, na bachena poche que Congo les gens ya bango mais la bête c'était la mutunyo so asala ki na ba gouvernement wa 18 ans parce que va se retrouver na kacha gouvernement union sacrée il faut bacha bilonga sika oyo bazali na posa ya ko soutenir ba peuple congolais na social na makambo et ya mibale ezali boye je remercie président Tolingi te ba ministre ba komata 80 Tolingi loko ba komata 40 ba na 35 bo ba mona moyen ya ko contrôler le peuple congolais a se retrouver. On a marre de ce pays. Destiné à M. Congo dans ma boko, tous les Congolais va se retrouver. Va mentir, va misala, va makambo, va créer activité belé, emploi belé, que les Congolais ne se retrouver dans la Katiamboka, que ce soit ndenge ba na richesse ebele baye ba pe ko sepela pe ko se retrouver na kati richesse na bango omona ente a utie pa na bango azui magasin tika ba échantillon lobi akomi na mbongo ebele mais pourquoi ba na mbongo biloko na simba bango yango to soutenir président Félix on peut faire chance mais to so bonde à continuer bongo à soutenir le peuple congolais ti mukolo yeso kozonga aussi na fête alinde to se retrouver so ki to se retrouver makambo se ele kabien mais pas comment d'accord ma famille que Fati Fanda et tout na Congo et Iolé là tout va nous bon Nathalie prête à soutenir le gouvernement union sacrée c'est comme problème dans les amours les allez partager à gâteau les allez va congolais va se retrouver dès que monsieur to ka ba bisusu yo ka ba médecin à consulter yo médecin on a ko melo kisi il va me dire comment se mettre yo ko melanga boté to consulter yo nem to ko peso kisi en tout cas on a fait dans ma peuple congolais il faut que on le va se retrouver to sali ba tuna bino to ba to peuple congolais to lobi président Fati aibi ko landa kana obiso to zo bonde la yo boye union sacrée va partage à gâteau et va partage à gâteau te va que peuple congolais se retrouver mais bilongo et ça la ça de comment na ngokuna te merci papa Eh bien voilà, c'est l'arrivée du chef. C'est l'arrivée du chef. Le chef arrive, besoin nenga zoya déjà. Le roi du Congo, le roi de l'Afrique.
Oui, bien voilà, c'est l'arrivée du chef, le roi de l'Afrique, le roi de la République démocratique du Congo. Donc, nous avons remarqué que l'ambiance c'est ça vraiment total. Donc, arrivé un chef, où tu as commandé Sikoyo, vous aurez intégralité en direct que Club TV. Ne sapez pas, ne ratez pas. Balobi Masolone Angoyo, les acquis depuis l'aéroport international d'Njili. Tu es Kotika Mokonzamboka. Oh, le lobo, c'est déjà le roi de l'Afrique. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Bozuba intégralité, ba réaction et ba imo quoi. On est ensemble. Donc, il y a un makamdezo kendele. De notre numéro d'aujourd'hui, bon, remarquez qu'il y a une ambiance Zaki totale. Bon, on a intégralité à Masolonia sur les lots déjà à partir de 21h30 sur WAMSA Télévision, Safety Télévision, pour bateau basé dans Porto, États-Unis d'Amérique, Club Oa TV. Je tiens à remercier le caméraman le plus suspect, Otto Bandakine Masolo, les gars réalisateurs, Nantes. Donc, les gars réalisateurs, merci beaucoup. Nous avons respecté le rendez-vous. En tout cas, je tiens aussi à remercier Toto Banda de la Nation, Pichu Mangayale du Boss, Club Oa toujours. Pourquoi pas Angèle Wembo, Orlet Tiangani, merci à toi Nantes. Ce qui est 60 000 lotés, tout coûte un balassiment. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse la RDC et tous les pays d'Afrique. On est ensemble.